Sindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawa na pona kobenga na zawa na pona bino pe bozawa na pona biso mbote mingi na bino bandeko balandi tindika na pesi bino penza matondo mingi pambate bo pesa biso posa ya kosala musala oyo elengona bino ndenge tolobaka ete tokokende kaka liboso pambate likambo ekolo sengaka muimboka nyonso atelema to atia penza liso na likolo ya liso ndenge biso pesa penza tango na biso penza makambo etali penza Kongo na biso na kopesa juste matondo mingi na bazalisi ya chaîne tindika refrain ki sombe papi keli bango nde basala kaite masolo to bilili ya boyeko mela epa ibino bozwami kasi na bomesano penza to mesala be kobeta masolo ya politiko to kobeta masolo ya politiko ndenge nini makambo zo baluka majorité o bato bazaki bao bazalaki ebele bakomi mokie bao bazaki mokie bakomi ebele kasi ekosala biso penza esengo makasi te pamba te tozana posa ya bato ebele pona kotondisa bosoto te tozana posa ya ta ya bato mokie kasi makambo kende na ndenge esengeli tomoni déjà FCC et kaboni déjà na 4 ou 5 parties motola moto azui déjà ndamu na FCC pe na bayo batikali wana ba kosenga ete Kabila alonga moto mususu aya likolo ya FCC po ete ezonga ndenge ezalaki kasi bomoni na ndenge tokomi na mboka na biso e komi kosala biso ngai ezosala nga bobangi na bato misusu o bazoti ya penda miso na bango musika te ezosala bango esengo pamba te tata ekola zalaki na bosenga ya bato penza ebele to ba député ebele po ete basimba penza to basala mosala elongo na bango basangana kasi kobanga komona penza ba député obiso to pesa ka penza to saka penza mingi kopesa bino ndakisa ya papa Molière akoki ko ayazo pesa biso penza posa ya kozala député te to ya koyebisa bato te ke tata o azali député na biso azosala biso soni komona ina ba itandoike na ba réseaux sociaux ete ba pesa ki emisolo po ete azwa ba député balongola mabunda kasi na ebite papa Molière okanisaka ndenge osala biloko wana ezalaka théâtre ezalaka film Nigeria to ezalaka penza mosala bosala kamboka tango toko ganga lutte contre la corruption kasi bino ba eboko kopesa biso ningisa yo ko ganga oza kutatana ozosala po ete ebebisa union sacrée to esala nini ngai nazoyeba te likanisi ya papa Molière o aleki na etandoike pona koganga ete bapesa ki bambongo ebele ye kutu abendaki bato ebele po ete mabunda kende biso tokoki kosepela na eloko bongo te kogangela biso bapesa ki omiso tozana posa biloko bongo te to bande kozela bino ba député biso to votaki ata yo soko zaka déjà ta na projet moko ogangi lo biete na zalaki na projet moko pona ba imboka ba mabunda maboyi kolekisa ngo to kobetela o maboko bo salimbula mibale bo sangani na bato na bo zwi mbongo yo po banda okende kinga kati kasi lelo komi suko zongusa bo soto na bino kuna tozana ngo posa te koganga ndebo ganga ebele ya bo soto ya bongo ndengo ko betela biso bo memi bo soto na bino union sacrée to kosala msalani to kosala msala zéro e ko pesa biso tu posa to voter bino te pe bato ba vota ki ba lela soki nga na vota ki papa Molière na kolela moto o nga na voter akesala théâtre na politique na biso eza film te eza théâtre te mais pour le nini to komi ko komisa ngo lokola ba je biloko ko sakana biloko amanzanza to bande ko lama na bomwana kasi lelo to komisa ngo to kotia na kati ya politiko kotanga koto ba sali déclaration ba nyonso wana to saki nango na bosenga kasi ekende na ndenge ya bosoto ndeko mokende te ba itandoike ba mandoisa biso mama Ange kasi nyonso sacré ba bande ko isa biso bosomba ki ba député papa Molière aloba nana apesa ki mbongo wango et puis balandela papa Molière na ba procureur bakanga asamba aloba nani apesa bakoboya likambo ya corruption na ndezo kangisa bato kasi boni papa Molière alingi abimisa eloko bosoto boye tozana ngo posa te biso tozana ngo posa ya kolanda ba dossier masolo eminene o esala ka ikanga mboka na pesa kabino ndakisa mikolo nyonso ezaka sinel o esala ka ete ba imboka balela mingi lotilike zate tango bokengi ezalaka na mboka te ezaka po ete minde pelaka te ba esika mosusu molili batalaka te télévision te kasi makambo ebele eza na kati ya ndako ya bakeli mibeko wana bango basi bakeli nini pona kotia banzela
na bato ya mitema mabe to na ba oyo balingi kosalela mboka te kasi ekomi kosala biso pasi ekomi kosala soni neti nga ekosala nga mpenza esengo te soki namoni bato ebele lokola bapapa Molière baketondela faci kuna nga na ozala na esengo te pamba te nakomona bosoto bamemeli Kabila nde balingi baya nango pa Tshisekedi nde tolingi te député amati likolo ya tele ya ba alongoli veste azobina boye ezalaka wapi député kala azalaki moto okotosa moto abotosi lelo papa Molière alakisi biso ete kozala député eza eloko te biloko ya bosoto koloba na biso na kati ya télévision ekomi maboki oyo to théâtre ngai mpenza esalaki nga pasi yango wana mpenza naleki mpona koyebisa papa Molière oyebaka ntango ozoloba maloba na yo oza moto oyo ozolobela bato mpe okosalela mboka oza na kati oza député liloba nyonso okoloba na elokuta na esolo ekoki kobebisa population ekoki kobakisa mayele mosusu ya mabe na kati ya mboka bino bokopesa na elobelo ozoloba wana okopesa su bayimboka mpenza bosenga ete yo okota ata na gouvernement wana opesa bango ata bosenga ete yo oumela ata na kidepute wana ezosala soni kasi ezalaki mwa moke mpona koyebisa na bayimboka lolenge nini tosepelaki mpe tosepeli tata ekolo azwa mpenza oyo tobengi majorité azalaki mpenza na majorité te lelo oyo azwi majorité kasi majorité yango balingi bapakola yango bosoto majorité oyo ekopesa bayimboka kolia majorité ekopesa bayimboka posa ya kofanda na Congo majorité oyo ekosilisa bafazer majorité oyo ekosilisa kuluna tela na mwangonga muke balokoti bano balokotaki ya kuluna tokomi komona bango na babilili bazoloba kete kuna bakomi malamu mwana azalaki ya kosimba mashete kolala moya meli diamba lembwa na poko asimbi mashete akomi kokata baninga na ye lokwa kokata nzete kasi ntango akei kuna azwi mpenza mayele ya bomoto toza na posa biloko ya boye ekoba pamba te bakulula mosusu batikali soki tomatiki sensu tokokuta bakulula baza bazokotela bato na bandako bazokata bato kaka toza na posa makambo ya bongo ekoba basila nyonso bakende kosala mosala bo ete mayele ya bomoto na bango ezonga mpenza na nzela kasi soki bino bozolinga bozongisaka biso na bamakambo ya kala to bandotalaka yo na télévision olobaka ete bapesaki ngai $70,000 bapesaki ngai 15,000 kutu ezalaki boye ata yo moko za papa mokolo fo pesaka biso posa kosala politiko kasi biloko bosalaka wana esalaka biso mpenza soni salaka soni kotala mpenza tata mokolo boye oumeli mpe mpenza na makambo etali politiko kasi ozosala mpenza makambo ndire lobi nde okutaki ata na baye oyo babandi mpe politike yango na ba 2016 lokola baepenge baza mpe bongo te presse epenge abanda politike na 2016 soki 2017 mais aza mpe bongo te papa to change to bongona makanisi ndenge bokobanza ete tata ekola sepeli na biso mpo ete topesi ye majorité kasi azalaki na kamere oyo azalaki moto na ye mpenza basala basinya bacor elie yo elienga ntango amoni ndeko kamere akokende mopanda jaka ye na boloko te bosoto oyo bokoya nango ti lelo na kati ya union sacré ata biso bayimboka tokotika bino boleka nango ata ye pa kotika bino boleka nango boyeba ete ye aza na posa ya système na bino wana esila système oyo bokoba na Kabila ezaleli aza na posa boya ebele kasi bizaleli nde bobongola bizaleli neti ya bosoto boye bake bapesi yo mbongo na butu na moyo ko osala politique eza esika moko yoki kosala lokola baida te osali nini batwite yo bato bakomi kosekaseka wana politike ya wapi kaka ya Congo nde bofingisa politike ya Congo bopesaka bapoliticien ya Congo mwa kilo te libanda bamonaka bino bosaka maboke na ezaleli ya boye okopesa mwana nini posa ya kosala eloko ya boye akomona kaka bandosala eloko moko kosekisa bato na télévision eloko ekopesa bato mpenza ekopesa yo moko kilo pe te ntango ozoloba babiloko ya bongo esali biso soni esali biso pasi na union sacré toza na posa bato lokola bino te mpe na 2023 badepute lokola bino toza na posa na bango te osali biso soni ntango ozoganga mpe ozoleka mpe na etando ike ozoloba ete bapesi nga $70,000 bapesi nga 15,000 bapesi nga boye ezosala yo moko boye ozosala nini ntango biso nyonso tokoboya likanisi wana yo siko ntango oye kolakisa mpo olakisa bato ete botala esika yango eza boye tala ndenge tokozala boye kasi tokotala bino na union sacré oyo bino bokomi deja kopakola deja bêtise bokomi kopakola deja banyai mpo ete solo ebanda deja kobima nanu kutu gouvernement yango esalami te tokotala ndeko kamere mpe ezalaki kaka boye bino boya na bino ebele kasi bizaleli soko ebongwani te tokotanga bino moko nga mpe Ange Kassia na kolemba mpe te na koloba mpona koloba bakangi moto kingani asali boye bakangi moto kingani bino ezaleli wana boya nango awa
Pour le la tolobi état de droit ils a faut que kokota na potopoto ele biso bosoto ele ngwa. Pour na pesi Tshisekedi majorité nde komi ya buzo ba bongo. Majorité ya bongo toza pour ça ngote. Wana kutu ba dissoudre parlement ngo. Wana to sa Christopher Ngoya ya na ba pétition na ba dissoudre parlement ngo. Pour population pas signer ki parlement ngo ezala te. Parlement ngo bosoto bo faut ezala kutu ka te. To ko sepela na ngote. Biso tozo zela ete bana ba lia bien. Biso pe to lia bien. To faut taki Tshisekedi. Pour être sana likanise te kila se kozaya pamba kila se komi ya pamba. Ba komi na likanise te apesa pe ba imboka banzela zo salam. Likanise so kopesa ba imboka biloko akolia. Nde to komi na ngobo singa. Pamba te lotili ki peza ka lisusu te. Ma ipe komi pasi. To na mboka moko biso to pesa ka bato lotili ke me biso moko to zanga kango ba mikolo ebele esala ka biso soni. Pamba te to zanga mokonzi to mokambi oyo akoki penza ko konza mboka ona ndenge sengeli. Mais le gola tozo Antoine Tshilombo Tshisekedi azu babino ba papa molere o bosi bo sala na ba kabila bosoto asangisi bino boko bomba ngo atate bo bomba bo kata soni bo bombi ngo boki biso soni bo ki epe soni moto apesi bino lisusu motema ya kozwa bino ko chepe menaye akwape ko ndima Christopher Ngoya na ba pétition na ye ba imboka ne ba voter pour na assemblée kufa aye pe ba dissoudre ngo ba sali pe makamu lisusu to kobi pamba te to kozanga pe misolo te ndenge boko ganga o nani akosala bongo te po ete banani bakosalisa maponomi yango bongo Gilbert Kankonda ko kosalisa ngo te na bamboka misusu seni ezala kaka seni ezala te seni ezaka kaka na Congo pona nite Gilbert Kankonda ko kosalisa maponomi wana na ngona ba imboka esalinga pinza kanda kotala bato oyo to lingi to pesa bango lisusu mwa motema po ete basaila mboka metala biloko bakomosala ya bosoni koyebisa susu na bandeko o nyonso bazotuna ete muyeja azoya te muyeja akoya na ye pamba te ba gouverneur nyonso ya Congo babengisa bango awa bakoya awa muyeja akokima te akobima pe Congo te soki muyeja aza na posa akokima na ye bien Kabila kutu soko azokoka kokima te bongo muyeja akoya na ye sans problème pe akokende ko sambe tali mutu te ko eponi mutu te soko buki mibeko leta ko lata yo nzoto soki muyeja moni ete ya komi reine soki roi soki nani ya mboka wana yeda ko yeba liboso ya mibeko te ako sala malamu ta ko sala mabe lelo yo bandeko ya FCC bakomi ko banga ete Kabila bakomi ko lukisa ye po bakanga ye batinda ye na CPI bemba wa kendeki CPI azaki mutu ta azaki congolais te Kabila so ke CPI osani Kabila boma batu te na limete wa zikisa batu te Kabila zikisa batu lokola badendo lelo Kabila komo banga CPI so Kabila ke CPI osani aki ko samba na yebisa kabino kaka na tindika awa na ngonga oyo tozali moto na moto komema mokumba na ye moto na moto akomema mokumba na yo ba congolais balobaka ete charge ya moto leki ya bateri kasi yo memi makila ya bato wana tokobenga ngo tokotia kombo nini lelo yo ekomi kosala bobangi na ngambo na bango ete baluka mulolenge nini babatela Kabila moto azanga moyo ya kobatela bato yenda boma bato balela na kombo na ye moto nyonso alela na kombo Kabila lelo Kabila komi ko bato bakomi ko banga bato bakomi ko lela bo trahir ye photo longola bino balongola bango po ba trahir Kabila a trahi ba congolais combien de fois Kabila bomi ba congolais combien de fois oto sala refuta mara awati oto sala refuta mara awa bande ko balandi na bité chaque ozo pesanga combien de minutes pa maté moi muke tozoko bakaka masolo lelo ezalaki po akolakisa bino koyebisa bino payo wapi to uti na payo wapi komi ni bandela wato bandaki penza to tata ekolo ndenga lobaki na discours ne abandaki kobondela FCC to sala boya soki ba yuba sala ba nommé ata ba mandataire bandaki ko so bango mbula mobimi babimiza gouvernement et soki ba mois combien ba sala boya bandeko baza penza na posa nite bazaki na posa kaka ya kokanga tango ya moniete eko simba lisusu te abengi ba imboka po kosangana pona kosangisa ko po ezaki eloko ekangi biso mbula mobimba bitumba ya FCC cache ekangi biso mbula mobimba
ezakaka oya boyi oya ndimi oya boyi oya ndimi oya me to banda ko batena na zali mokonzi kasi lokola ntantu Tshilombo Tshisekedi alakisi ete yende mutazana nzete ya kibokonzi alobi te nga nazali tata po akobatela bana fo nabatela bana bakochola ozwa akangi esika ya kobikisa bana mpona kosala union sacré asali mpenza bwato masuwa munene moyimboka nyonso aza na posa ete abongisa to akota na kati ya kosalela mboka aya abengi kasi likambo ya kokamwa kolanda ndeko Mobaki azoganga lobi crise ezali na Congo crise eza na Congo wapi o bandeko ya FCC bango moko batiki FCC bazoya na ngambo ya kashi crise yango ezalaka ndenge nini nayebi te boyebisa nga pamba te Bemba aza na kati ya union sacré Moïse Katumbi aza na kati ya union sacré sikoyo yebisa nga crise nini oyo Congo eza nango so tolongoli Bemba Moïse sikoyo toke na FCC bango moko bakabwani ya ebele baye na union sacré balobi balongwa na bango PPRD te misusu balobi balongwa na bango FCC te pamba te Tshisekedi atalaki na ye bacoalition wana te azalaki na posa nde ya baparti politique kasi na kati ya FCC wana baparti politique eza na balie bango nyonso baye na kati ya masuwa ya Noa oyo tokobenga union sacré lisanga ya bosantu nde bayimboka nyonso baye kasi crise yango tokobenga yango wana siko tokobenga yango ekomi nini pamba te bato nyonso basangani lokola eloko moko mpo kosalela mboka ndeko Mobaki akolala kaka na pongi alobi ete crise yango eza ya wapi crise eza ya wapi wana nazoyebisa na bandeko oyo bazoloba moko moko akomelaki nga na États-Unis alobi ete tolandi interview ya mutu boko boye wana mutu kasi bato ebele basi bakoti na kati ya masuwa Noa ekotambola soko olingi otikali ocholi na biso tozokoba kaka pamba te toza na posa Congo ya sika bato mpe ya sika bizaleli ya sika bizalelo bozalaki nango te mpo oya otia moninga lo na mosala ozosenga ye enveloppe aya nango nanu mosala eza ya leta ya kosalela leta kasi afuta mbongo ya likambo nini mpona kotia moto asalela mosala bozomona biso ndenge tozalaki siko toza na posa makanisi wana te toza na posa mayele wana lisusu te toza na posa bizaleli ya sika union sacré lisanga ya bosantu yo soko oyebi okomi nanu mosantu te okendaka deja na église osengaka deja mai wana epetolaka bato ekende kopetola opamba te okosuka na ndako ya lifelo oyo tobengaka makala kuna moto nde pelaka moto soko omesala kokombola to kokombola soko omesala kopepa dali to kopepa dali mpo oza na ndako na yo te oza na kati ya boloko soko olingi okende kuna te kende kosokola mai wana ya esantu okoma esantu mpo akokota na lisanga ya esantu nyonso oyo bakimi babangi deja bayebi deja eloko nini ezoya liboso biso oza na posa ya problème ya bato te kasi likambo na biso ezaleli nde ya bato bazalaki nango ya koyiba misolo ya leta konyokola bayimboka kozangisa kimia na bayimboka nde toza nango posa te toza na posa ete Congolais alia malamu alata malamu kelasi ya bana kaka nde ezali pamba bo ekoba pamba te mokili ekokufa toza mpona bosenga ete lotiliki na biso esalaka lokola epai ya bato biso topesaka courant wana bao bafetaka mpona courant na bango wana biso moko topesaka courant toyaka na courant te tokopesa bino mpo pamba te biso toza na Congo nyonso elekaka na Congo esalaka biso pasi kasi lokola toyebaki ete moto aza likolo to moto akobanda kokonza Congo azalaki Congolais te azalaki na bosenga ya Congo ekende mpenza liboso te kotala mpenza bandeko oyo bafutaka lomeya na bango to misolo na bango mpona courant lotiliki soki câble eziki sinala kozwa mokumba wana te kasi bato bafutaka facture wana bango nde bakosomba câble courant esalamaka wapi sikoyo mbongo biso topesaka bino ya nini soki mwa eloko esalami mwa mbeba esalami kaka bato bafutaka wana fo baya kofuta lisusu kasi tina yango ezaka nini toza na posa ya balobeli oyo bakolobela bayimboka balobeli oyo mpenza bakopesa biso kimia oyo bakoloba ete na ngambo kuna lotiliki eza te bazongisa na ngambo kuna mai ebimaka te basala boye kasi balobeli wana bazalaki te kobanda mbula mibale balobeli wana bazozela kaka babetelaka biso biloko ya bosoto lokola papa Molière masolo kaka ya misolo alobela ata population oyo ya vota ete alobela ya mokolo nini alobela ete kasi bosoto wana mpona koyebisa biso tosala nango nini botika ngo na ngambo ya kinga kati ndenge bobandaki kokende kuna awa eza lisanga ya esantu mpona bayimboka mpona Congo na banzi tokoma okoma mpenza na suka ya masolo na biso mpona mokolo lelo
na pesi penza matondo mingi na shako azakisi ma caméra matondo mingi na bae o bazalisaka penza chaîne oyo tindika télévision Papi Kelly refin qui sombe nde bango bazalisi ya chaîne tindika penza tokutani mbala sima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.